Adresse ya solo ya kozaba information ya sir pe la tango ngoka malamu ezabo kati ya mbonda école magazine d'actualité mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout la confiance fidélité au bopesa kabisu. Avant de faire l'édition de Bisso, la Mokola Lelo, Bola Nelal Bassomer Nabiso Boye Bake, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Kozoma félicitations suite à Moussala Kitoko Oyo Asani Kouna na Tchad, ba retombé Ezake, ba élection et au sein de Malambo avec un partenaire idéologie. Bon, on a ce élément Oyo. 500 magistrats à Bassi Basa déjà déployés, la ville province de Kinshasa pour la lutter contre l'acte à Mabé la cadre de la co, instaurer état de droit pour qu'on soit ce élément Oyo. Maman basali ba réaction sur le comportement ya mibali oyo ba beta kabango et ça lui passe peu montant dans élément où tout reçoit la carte ya édition oyo Moteli susu papa tele ki bozali vraiment aimer botala ndenge to fongoli édition la biso na élément oyo to bisa kibino na ba sommaire boye baké mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo facilitateur oyo CEEAC apolaki pour la koluka kidnappé processus de transition et la kitoko na Tchad bondi melanga ke awoti ko za félicitations mingi po atambusi basolango kitoko avec un partenaire idéologique dans la détail na élément oyo Mwana ya Congo bondi melanga ike bayambaki ya kitoko na président tchadien eza bongo nani Ezande mwana mboka Didier Mazenga ministre ya tourisme oyo azali envoyé spécial ya facilitateur désigné ya CEEAC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza toujours kosolola na ba acteur politique misusu oyo bazala kati ya masolo ya transition na Tchad. Respect calendrier électoral, sécurisation ba élection, campagne électorale oyo eza déjà kosala makuna participation ya ba opposant ba élection nyoso wana nde eza ba point makasi oyo a aussi qu'on discuter na ba acteur politique po nyoso ezalaki la présence ya ba ambassadeur. Venons d'être reçus par le président de l'ANGE de l'agence nationale de gestion des élections. L'objectif de la transition, c'est l'organisation des élections. Et le moment attendu est là. C'est le dernier virage du processus de transition. Nous, comme facilitation, nous sommes venus d'abord nous rendre compte du calendrier qui a été établi et ces programmes mis en place et aussi encourager le président et les messages de félicitations du président Tshisekedi. Comme vous le savez, depuis les élections référendaires au mois de décembre, ça évolue bien et que les Tchadiens attendent les 6 mai, les élections présidentielles. Bondi Belangaike, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Oyo, Azakuna Jamena, a félicité Moussala Kitoko, Oyo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi costé la peau, n'a koluka processus électoral, la transition le Tchad et le Kitoko. Ma solo la bango, Bondi Belangaike, établi vraiment malamu, yango pebiso. Tobetisika Kambonda. Judith Suminwa Tuluka Owazali premier ministre Bondi Belangaike asololi na ba recoupement ebele pe atalisi bango ndenge bakokolisa tant ya gouvernement pe équipe na yo ekozala mingi pour la combaser et répondre kitoko la maso état de sécurité pe non défense. Mwana ya Congo boye bake Judith Suminwa Tuluka azakaka kobunda po la formation du gouvernement et surtout que ezali tâche oyo auti kozwa na ba moment oyo mboka ezako bunda po la kobenga na banguna lokola aza chef ya gouvernement souci ezaka ke équipe na ye et répondre à ba besoin la sécurité la défense sociale pour le regroupement politique 4AC. Premier ministre azalaki déterminé na ba urgence na ye. La première ministre a également émis le vœu de ne pas beaucoup plus s'accrocher dans ces formats du gouvernement, mais de beaucoup plus tenir compte
du besoin de la population. Et bon, Fifi Masuka Saini Oyo, Aza responsable d'un regroupement Ebele avec 27 députés nationaux. Plateforme naye ezako occupé la 5e place de l'Assemblée nationale. Basolola ki kitoko na premier ministre la cadre de la consultation. Je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Regroupement politique ACPA Oyo bazalaki na mwana mboka Chachiningo Bilambaka bango pe bazwaki ba renseignement ya ba conditions avant que le gouvernement Toulouka. Il nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Action des alliés pour la convention, regroupement AAC, Bangope, Bazalaki favorable, Nenge Bakokondisa, Taïa gouvernement central exécutif national, Oyo et Sakosalema, Naba urgence et belé. Nous partons avec des sentiments de satisfaction. Nous nous sommes dit, le chef ne s'est pas trompé et l'opinion doit retenir qu'on a affaire à une dame qui pourra aider ce pays à relever les défis dans tous les domaines de la vie. Et bon, Yemoko Christophe Mbosso Oyo, Azalaki Moutoutre, le regroupement des alliés de la Convention pour la République et la démocratie AACRD, Bangope, Basepelaki, Naba critère Oyo, Ezalaki présenté et pas le premier ministre pour le gouvernement Toulouka. La qualité naye, il y a président du bureau provisoire, il y a Assemblée nationale, Azako assuré la organisation, il y a élection, il y a bureau définitif. Certainement le bureau définitif sera là avant la formation du gouvernement, je pense. Il n'y a aucun blocage. Nous cherchons à remplir toutes les conditions pour que le bureau définitif de l'Assemblée soit élu. Le gouvernement est réparti. La demande, il y a Kozonga urgemment. La proposition, il y a candidat. La cotisation, il y a programme de gouvernement central. Il y a un biso. Tobetisika Kambonda. Et dans la Gamalamu, Tangoza, la événement de l'activité, c'est le reportage qui toque le col Monda École Agence. Alors, ce qu'on a l'activité, Benga Monda École Agence, c'est le couverture médiatique de la primo promotionnelle. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye banana mokili mobimba. Mbonda Ekolo Agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo Agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo Agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo Agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Madame Rose Moutombo, ministre de la Justice, en tout cas, la diplomate le col États-Unis, Grande-Bretagne, pour la État de justice, prison, impunité, corruption, en la République démocratique du Congo, détail, mais surtout dans les Malamu. Ndeko ya Congo boye bake, ba question ezalaki ebele le col de justice de la République démocratique du Congo, situation, il y a guerre la partie S, il y a RDC. Combat contre l'impunité, la lutte contre la corruption, situation sécuritaire, la prison, tout
pe na baboloko yango nde ezalaki mama na likambo na kati ya masolo oyo esangisaki ministre d'État en charge de la justice na ba invité na ye ambassadrice de Grande-Bretagne na sous-secrétaire d'État américain. Madame Rose Mutombo alakisi ba effort ya gouvernement na ba réforme ya système judiciaire ndenge ba usi kosala recrutement ba magistrat ya sikapo na kokotisa bango bisika ba kokoso ezali surtout po na kolite contre corruption pe ba effort oyo baza kosala po na diminuer nombre ya batu oyo baza na prison na nzela ya kosala ba boloko bisusu ya sika. Boye bake ambassadrice ya Grande-Bretagne Ndeko King Alizon à 8 ans yako renouveler engagement oyo mboka na ye basanango yako accompagner République démocratique du Congo. Politique. Et aussi, nous avons parlé de nos préoccupations pour le lever du moratoire sur la peine de mort. Et Madame la ministre a présenté les perspectives du gouvernement congolais. La surpopulation dans les prisons et les mesures que le ministre est en train d'adopter pour améliorer cette situation. Aussi les réformes dans le secteur de justice et l'importance de travailler avec les femmes qui sont victimes ou survivantes de la violence basée sur le genre. Ma diplomate oyo américain et britannique c'est pas là qui makasi na ba effort oyo République démocratique du Congo a salipe et tumba ezali ya ko continuer ya kolonga mingi na système ya justice yango biso to betisika kambonda. To continuer journal la biso la brève oyo boye bake na ba séjour de travail na ye la partie est ya République démocratique du Congo boye bake au commissaire ya ONU azako sala alerte pour la situation difficile à déplacer oyo baza kuna tellement baza condition ba be makasi ezako senga ba effort ya gouvernement na ba partenaire na ye loko la MONUSCO po ba améliorer ba condition ya ba vie ya bandeko oyo nyonso boye bake elobamaki la conférence de presse oyo ezalaki mardi kuna na Bunia responsable onusien oyo azako senga pe la justice atala litambo ya ba victime oyo ya ba violence du comme ma réforme la système judiciaire pour la consilisa ba mabe nyonso. Continuer édition ya biso na élément autre ebisaki mino na basommaire boye bake 500 magistrats ya basi bauti kozala officiellement ya kokota masolo ya magistrature na esprit ya kokomisa état de droit masolo ya makasi awa na kati ya République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo bondi melanga ike bandeko oyo boza komona baza na kanda ya mabepo susi na bango eza kotia vraiment esprit à état de droit awa la République démocratique du Congo. Oyebake eza bango ba magistrat oyo ya basi ya sika ndenge boza komona bango baza bango promotion 2023 avec impact de la idéologie pe bauti konome bango kalate na magistrat suprême mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Esengeli boyebake baza lokola ba substitut ya ba procureur na ba juridiction nyonso awa na ville province ya Kinshasa. Ndenge bozo mona bango boyebake bayambami vraiment kitoko pe officiellement la magistrature nyonso elekalaki la cérémonie oyo ezalaki organisée na association des femmes magistrats ya République démocratique du Congo. Cérémonie yango boyebake ezalaki présidé na procureur général de la République mwana moka Firmin Vonde na présence ya ba haut magistrat apesaki ba instruction na ba magistrat oyo ya basi basala mosala bango kitoko na botosi surtout na respect ya éthique na déontologie ya magistrature ba éviter ba corruption nokite bakokweyisama na ba sanction ya makasi. Premier présidente ya conseil d'état yebe apesi bango ba conseil po bayebake baza wana po la kopesa esengo à travers mosala oyo bakosala yango nde souci ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na suka ya cérémonie boyoka ndenge mbonda ebetamaki. Elle doit faire la différence et nous comptons sur ces 500 femmes qui sont à Kinshasa et les 800 qui viennent d'être nommées pour qu'elles puissent donner un souffle nouveau, oui, dans la magistrature. Esali kitoko po mokonzi ya mboka akoma déjà kolela la kombo ya justice. Lokola pe akomi kopesa ba chance epai na bino ba mama. En tout cas,
bolakisa biso ke boza vraiment capable ya changer justice ya République démocratique du Congo et surtout ebele mibali bakoma na bango ba vrai corrupteur. L'état pe na ngambo na yo yeba ke konome eza lango bien mais ya koleka eza ke futaka pe bango basala na bango na batan o esengeli pe basala na kitoko po bazala concentré ya kosala musala kitoko yango biso tobetisika kambonda. Fondation Jonathan Sango à travers la FJS devise bazali champion de l'état social yebake avec 500 francs congolais ya pamba par jour et qu'on permettre que na suka vula yona libota na yo ko sepela kitoko pe ya quelqu'un ya vula soko zi problème ba ko pesa ba assistance moko ya malonga. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani Putulu et combattant Makala et Pokita le 17 mai 2024 dans mission qui Congo Kukonda avec Ezana Bagata province ya Kwilupo les amis de Kikongo baza ko fêter deuxième anniversaire ngo ezali couplé na ba événement ndenge na ndenge to na élément au signé Benjamin Kilunga. Il faut avant plus que le 17 déjà très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour la Kikongo. Ndeko ya Congo boyebake ekoinda mabe avec impact na idéologie mokolo ya le 17 mai 2024 na mission Kikongo kukonda ve oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu bondi melangai ke basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo nango il faut boyebake deuxième anniversaire oyo bakani ko fêter ngo na mabele wana avec impact na idéologie bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko la réunion à l'élève qui pour na kozwa pas décision on a descente na biso puisque ça presque dernière réunion on a descente na biso Kikongo yango toaki kosisa ba makambo nyonso tokoki kobongisa on a descente na biso Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso bato nyonso tout na kati ya Congo même na monde entier bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso aya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambu nyonso eza ya malamu. Ah oui yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama to pe oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po
kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo Kukonda Vert. Boye bake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva, viva, aka viva, 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 toujours en avant. En tout cas, on a souhaité bon voyage. Merci, merci. Zamba, il nous baisse. Point d'abote, fais sa bonne tout botte, mon affaire, t'es botte. Boyebake bakulula oyo bakomuna bâtisseur baza déjà en intérêt pour balakisa nyonso oyo bauti koyekola kuna na kanyama kasese pe baoyo bakangamaki bazwi déjà nzela mpe bamati avion ya kokende kanyama kasese po ete ya bango de manière ke bakoma mpe ya solo bato moko bakozala vraiment utile na société. Mwana ya Congo botala avion oyo boza komona tala ndenge bakuluna ya kala bakomi lelo babâtisseur baza kokita na lofundu pe na lolendo bino moko boza komona bango botala pe ndenge nini bakoti na bisi po baza kokende esika oyo eza prévu ya koyemba bango et surtout ke l'État ako-utilize bango na badomaine ebele lokola menuiserie kotonga bandaku na bamétier ebele. Comme mission et comme consigne de la part du président de la République, commandant suprême, d'équiper toutes les écoles qui sont à Kinshasa qui n'ont pas de banc. Les écoles publiques, les instituts supérieurs et les universités. Nous avons un grand défi. La maternité de Kitambo va être modernisée. Les travaux vont être lancés par le président de la République, commandant suprême. Lui-même, il a financé la formation et la réinsertion de ses enfants. Donc c'est pour vous dire quoi, le président de la République tient à la jeunesse. Et Sengeli, boyebake, kobongola ba oyo lelo ba komi utile. Ezope kaka, mosala moko ya kozope ba misusu ya sika. Oyo baza plus de 350 kuluna ba usi kokanga bango ndenge kaka boza komona bango awa. Baza kokende kanyama kasa sepo bazo pe ba formation bango pe bakoma ba bâtisseur ndenge kaka le général Blaise Kilimbalimba aza kobeta mbonda. Il était question des étapes à franchir pour obtenir ce qu'on appelle la paix et la tranquillité publique. Il fallait des solutions. Parmi les solutions, il y avait la répression. Une autre solution, c'était l'encadrement des jeunes désœuvrés. C'est à ce titre que nous avons bénéficié de cet encadrement de ces jeunes par le service national. Pour le général-major Kassongo Kabwik, souci na ezake bana oyo bazala vraiment rééduqué avant bazonga la communauté masolo oyo etamboli kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Tozonga lisusu la justice boyebake awusi kozwa 20 ans de prison na amende kofuta likolo ya motema mabe na jalousie kozala maîtrise abeti pe abomi mwasi na ye ya ndaku esali pasi pe mawatolanda elema oyo na bokebi nyonso. Ndeko na ngai bondimela ngai ke awuti kozwa 20 ans de prison likolo ya buzoba pe motema mabe eza bongo ancien vice-ministre ya hydrocarbures mwana mboka Moussa Mondo oyo tribunal ya grande instance awuti ko condamné po abeti mwasi na ye pe bafrappe wana ememaki mama na liwa na cadre ba amende bondimela ngai ke akofuta bongo montant 1 million de francs congolais na audition na ye liboso ya ba juge mwana mboka Moussa Mondo moko ya PPR2 aza kowanga na ke esali ete oyo amemi liwa ya mwasi na ye aza koloba ke mwasi na ye azalaki kobela cancer tala ndenge aza kobuka lokuta po nani vraiment akondimela ye po soki kaka omoni ba image oyo eza kotambola eza kolakisa ndenge mwasi na ye lisu evimbi pe soto na ye na bilembo ya kobeta esengeli boyebake mwana mboka Moussa Mondo akangamaki mokolo dimanche 14 avril 2024 na ndaku na ye après kaka kokufa ya mwasi na ye oyo aza nationalité malgache donc mutu ya Madagascar akufa kibongo na hôpital moko awa la Kataville province ya Kinshasa. Biloko ya boye esali kitoko te esengeli ete ape bamibali oyo
babesana kokomisa basi na bango bakiti baki ya box awa pe moratoire esi elongwe en tout cas toza kozela kaka exécution nango ekokisama po makambo ya boye ezo bambano ya calme pe ya makasi yango biso tobetisi kaka mbonda soki zuwa to pe kanda to pe jalousie etindaka yo okomisa mwasi na yo kiti baki ya box yebaki eza malamu te bamama baréagir liboso ya caméra ya Wilfried Samba. Eske aza muta mibeko parce que le bakena ndenge aza wana aza muta mibeko pona nini atosi article na yete article nini o ezolakisa ke soki mwasi asali mabe obeta ye pour tina liwa ese so to se mibeko na ye papa esanya mabe makasi makomona penza mobile no moko abali mbongo ko batina niveau abeto niveau na boma yo aza pa mutema be na kai boy fois que indépendance pa prison makasi ba konzeta balandela kawana il faut que ne vraiment prison pour ezala raté qui quand na niveau wana vraiment ata ba lobby ata mombengo aseka aussi ozana maîtrise tete na niveau ne poza l'état déjà papa wana motema mabe ta muzo akozana kindoki ya solo boza na bolingo te abeta mwasi na ye yaya mobali akoko beta mwasi na ye bongo te tie koma na suka liwa bongo tantuka mobali wana akende azonga lisusu te akende akosilisa basi na Kongo wana nde tokoyeba bana pe fo bazala na pembeni papa azobeta mwasi bana bazalaka na pembeni basi bana bakoloba te mama asalaki mabe yango papa abetaki ye. On continue toujours à journée la biso na élément de la justice à Boyeba Kessir 53 Kuluna et le tribunal militaire organisé à Kinshasa Gombe a outi kosambisa ezape là-bas fort agent Yasnel Oyo babi pesa musele ko kata la population courant donc ceux qui ba katche bino courant après ba zongi ba ko sabino ki bo pesa ba mongo so disant que bazali ko réparer comportement mabe makasi donc essayer vraiment ba ota prison to ba que les kanya makasi c'est pas que ko sa misala eux ko permettre que était après ba obatika po nyonso ekoma kitoko ndeko ya Congo boyebake ndenge kaka opération Pater Noir eza déjà kosala nango musala kitoko bana oyo ya kuluna ba mesala kosimba ba machette po na kobotola koiba pe kokata botala bango yoyo bazali bango na nombre ya 53 personnes mokoka bazalaki jugé la tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe boyebake ba acte oyo ya ba intimidation ne terrorisme eza kosalema pe esika ya bandeko misusu bango babimaka lokola batu ya SNEL neti oyo kombo na ye Mapwati alias Songa Mbeli na Jonathan Lola selon partie civile ba prévenir oyo mibale basala comportement moko ya mabe na quartier po bakoma na esprit ya kobimisaka batu bambongo o toza ko réparer courant nzokande basala bango ba agence NLTP bango nde bakataka yango na nkopo babimisa batu bambongo soki otamboli na ba quartier mingi ya ville province ya Kinshasa oko constate que baza vraiment ebele bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki donc l'utilisation des médias et notamment comment on a fait na kati ya venu du travail tout ce qui est pour la signer bon la zone bien bon avant pour ça là on a quelque chose pour ça là on nous en pas par ça va moi pas combien par 1000 francs à 500 francs à chaque là vous avez compris et on est ça là on va comme ça là ça là on va tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe alokaki pe 3 personnes en qualité de renseignement donc basimi balepe mobali moko po babozoba oyo ba agent SNEL ya lokuta et comment même kobimisa babitumba ndenge kaka euti kosale makuna na commune ya Lingwala la taxi quoi on va les faire ça mon donc faut futa bango ça va SNEL là il faut faire une question sur ça maintenant la faire on va SNEL donc la taxi quoi on les cas maison par maison vous futa mon ceux qui vous futez vous l'avez vu ceux qui voyaient ils vont discuter partir en tout cas bake baza ebele basa matricule ya SNEL bakoma na bango ba agent ya ba chef l'agence nde atindaka bango boyebake bino na bakuluna bosaka ndenge moko bakinwa bakoma deja kolalela bino coussin po botika ba axe oyo
soki pe okwena yombo yeba ke okokota ndolo soki pe libabe oke kanyambaka sese oke lokosa bilanga yango biso tobetisi kaka mbonda tala ndenge tokomela suka ya édition ya biso ya mokolo lelo me tokosisa yango te esa po otata oyebisa bino ndenge nini bagrande aline ezalaki compose boyeba ke mwana ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kozwa bafélicitation suite ya mosala kitoko oyo asali na Tchad baretombe eza ke baélection ekoleka kuna kitoko avec un partenaire idéologie bolonaki mpe élément oyo 500 magistrat ya basi baza déploye na Kinshasa po na komatérialize état de droit mpe bozwaki élément oyo bamama basepeli tala baacte oyo mibali bakoma kobeta bango mpe basali baréaction liboso ya caméra ya mbonda ekolo awa nde toboucle complètement édition na biso ya mokolo lelo onga alande wa vraimen azalaki ofu e omulin ya kosala yango de manière ke bozwa édition moko kitoko me boyeba ke nsima ya caméra ezalaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba montage na réalisation ya écrit de mateta mais bokontinue toujours kosabone ebele na chaîne YouTube na biso mbonda ekolo officiel mpe baactivité na bino bobenga biso tokozwa yango vraiment mpe tokolekisa yango avec un partenaire idéologie bon mokolo ekomisa biso vraiment bato ya solo liboso ya misala oyo tozali kosala tokutana prochainement sokolo à zone unité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.